coloniser biso awa na Congo. Kasi ye mpe alakisaki tata Kimbangu alakisaki ke na bamindele baza na kati oyo mpe bazalaki kosepela makambo yango bazalaki me bato yango mpe bakangamaki prison na bango bakenda kosala na Belgique bazali bana nkole nkole bien nkole te lelo tozosala memorial mpona moto nyonso ya tosaki makambo na ye tiela biso na toyoka baloba malongo. Donc, tozala na isengo soko tokomi lelo le 3 d'octobre ezali date anniversaire kasi soko totali makambo ezalaki na mokolo wana nalaki nazalaki na mbula misi natukasi nasila yibi ndenge makambo ezalaki ndenge tovandaki na kati na boloko na mama na mokiyangani na ngai pamba te papa kolutu nde akendaki liboso avant papa ye akendaki ni avant me ndenge tozalaki na kati na boloko nabusanaka te ndenge papa eyaki kulungula bibon moko ezalaki na se na peka ya mama na busanaka te mondele alubi ete munganga mutango ye mutana mwana mwasi wana vraiment za kumana pasi tika nakoya kopasula yango me ndenge papa zane ndenge mususu balagre azalaki na kati na kashona ye soko ndenge nini akotela kina jidusu nini soko na sina mabele to yibite afadwa mama ka boy pasi achika ka boyo alunguli esili tangu nga ye kufunga pote ba ye kusala operation ayo kutana mama bwangu muilu uye wapi kasi ngayo eka sio bibibo wani tarake na wewe kuna na sirba bina ayo kutala mputa izalije mengana lubaki na kwa yako pasula yango mutule yango pasula yango asia lungu docteur Misolo nzambe o izali nzambe ya solo ale yepe mpaba sadi témoignage wana akena ki relégué makambo susu tokoloba yango ntango oyo te akenda ki relégué na putu libela pana nini alobi tata oyo azali kaka nzambe ndenge nini ye ayibelaki ete nakoya kopasula yango lelo ale ye aye kolongola donc tozali na bibo okolo mosusu bakolongola yango lokola kosakana na komi na tata na mwana mpe ya limosanto amen. Docteur wana mundelo wana batindaki wapi akomaki nani kangamaki oyo ayebiki mpe aza na témoignage pamba te papa kulutu azalaki kosola na bato papa mfuma longo azalaki kosola na bato ezala papa mfuma mbanza ba histoire na bango bozalaki koloba likambo oyo ayebiki aza na témoignage mpo ntango alongi wana nkamba kokaki mbangu nzela bakomaki na mpemba bokoki lumbu kuna asalaki nini moi à 17h ezongi na midi mpona nini mundele alingaki kabalala me papa Kimbangu ayebiki makambo elekaki na nzela sino bakoya koboma esu tolali babutu baosala mabe ekozala problème nde azongisaki moi komaki na midi ndenge ayebi likambo po ete ndele wana alobaki nini tata Saidi azali bi ayaki te voyage nani ayebi siko ndele alobaki nini ata mosusu moto ayebi papa elebe eloba mama merci papa pour la maloba na ba bande ya papa tolandaka
papa mundele wana tango bato bazalaki na Burukilumbu bakanisaki makanisi ete mundela koleka te bazwaki minduki bakotaki na bazamba po te soko mundela leki bakwa koboma ye babotola papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu lokola azali nzambe lero ayebaki makanisi na bango alalisaki bango pongi pe balekaki tango bakomi wana na boko mundela alobaki ete Kimbangu biso tokolala awa te ba autorité na ngai balobi ete tokono ko batinda kinga ete tokolala ete alobi Kimbangu tokolala awa po ete tango esi eleki ba autorité na nga balobi bongo ya alobi ngai pe autorité na nga alobi mokonzi na nga alobi ete tokokende mbala tokoleka tokolala awa te fo tokende kolala kana mbanzangu ya alobi ba autorité nini wana o balobi na yo wana papa Simo Kimbangu asalaki geste na mutu pe l'air ezongaki sima l'air ezongi sima alobi pa mundele tala montre na yo tango atali montre atuni Kimbangu makambo nini oyo sali l'air ezongi tozalaki na 17h tokomi na 12h makambo nini yo sali donc moi muske on a retenu ki papa yango wana. Oui, merci. Alors, c'est qui papa Kimbangu azali nani? Nzambe. D'accord. Bon, tout que ça papa elebe sur le koloba nini. Na comme on a dit tata mwana tata molio mon centre. Merci papa molio mon centre pour na maloba. Mondele aloba kiboy. Alobi tata Kimbangu sino te tokoki kokanga yo te nakoki kokanga yo te mais nazali kokanga mpe komema yo mpo nazali na service commandé mais sino te nakokaki kokanga yo te mpo mondele amonaki massive likambo oyo ezalaka esalamaka na ntango ya Josué ya bana na Israel aye komona yango na ndenge totangaka na Bible amoni yango na papa Kimbangu mondela lobi nakokaki kokanga yo te na maye nga nasili komona mais nazali na service commandé tokenika témoignage wana mondele wana ntango bakomaki ye mpe akenaki relégué parce que eyebisamaki ntango ye alobi yango balobi donc c'est que yo ondimi makambo na tata Kimbangu ye mpe akenaki relégué makambo ya ba relégué ba mindele mingi ba moni mpasi pona likambo tata Kimbangu. Un autre exemple, tango wana papa Diange nazalaki na Brazzaville, azalaki na voyage na Brazzaville, na Congo en face. Et sango moko azalaki moine, moto na mayele penza makasi. Vatican bazwaki ye po aya kote ya papa Kimbangu. Tango ye akomi te na Lubumbashi, te ba memi ye pe na prison pour convertir papa Kimbangu. Bref, azali kokena na prison, azali koloba, azali koteya, azali koloba. Papa Kimbangu aza kotale kaka nye. Mokolo moko papa Kimbangu alobi na ya lobi na 12h yo ya epai na ngai. Tango ye aye na 12h wana papa Kimbangu alobi sima ngai na lipeka. Tango asimi ye na lipeka 12h wana papa Kimbangu abondeli a Lubumbashi Elizabethville. Tango papa Kimbangu abondeli sima na yango amemi ye te kuna na Vatican. Le misanga moyena zoba détail mingi te amemi ye te na Vatican. Maintenant abani ko lakisa ye makambo nyonso to ezali ko sala bazali ko tambola bango mibale. Atoni ya lobi na mema yo wapi? Oh, ba parents na yo azalaki en Suisse. Ba kenete na ndako akuti ba parents ne bazali kolia. Abe bona no ba parents ozomona nina baza kolia na messe. Akamati bo na mema yo lisusu wapi? Atamboli na bisika nyonso tu baza ko solola. Te alobi na papa Kimbangu zongi sangai na esika oyo ozwaki nga bazongisi ye tanka papa Kimbangu alobi amen baza na Lubumbashi na Elizabethville. Atali papa Kimbangu
azongi mbangu ti kuna epai ya bandeko na ba catholique na ba veshi abinga na wuti na Vatican na wuti pe na Suisse mais yo tamoli ndenge nini alobi na tamoli na tata Kimbangu na sima kaka na lipeka atamoli singai ti na Vatican na moni pape na moni makambo nyonso tout etc. mais motuna moko papa Kimbangu atunaka tata wana alobi bato oyo nyonso to batindaki yo ete oya kote ya ngai bango bamoni nzambe te mais yo ozali na ngolo po ozali komona nzambe mondele wana ntango alobi bongo alobi solo tata Kimbangu azali nzambe molio mosantu donc batindaki ye mpo ete aconvertir papa Kimbangu mais papa Kimbangu aconvertir ye akomi kondimela ke tata Kimbangu solo azali ndenge ezalaki kaka mwamba kati po kuna na prison etango likamwana abani koloba ngo ne vesha abi non papa Kimbangu ngana yaki pona te ya sikabo ya te ngana pratique alakisi ngai bonzambe non azali moto lokola biso te tango sango zongi te kuna na Vatican babengana ye na katalingo azonga na ye tango aleki na Brazzaville akutani na papa azali kopa ngana koma moto ampasse na koma malheureux nyonso boy tata na yo moto asalaki ngai papa kaka ndenge oyebi ndenge azalaki abani mpe ko regretta tata asalaki boy ndenge nini tala yo moto monene okoma boye tout ça kaka mpona likama tata Kimbangu alors mingi wana tolobi belge ma oyo bosusu azalaki Suisse bamindele belé papa témoignage mosusu ezala ye moko monsieur Kasombo directeur à prison bazalaki ko changer serrure ya prison toutefois stango ya ye a kotisi a fungoli clé katani ti bazali ka ko changer finalement papa Kimbangu ayoki monsieur Kasombo bao atoni alobi monsieur Kasombo bino boyaki pona ko memela biso civilisation oui biso to yaki poto memela bino civilisation abi soki yo kei na ndako na motu monsieur Kasombo soko kei a belge soko kei na ndako na motu poko na ndako na motu basala kani oh non il faut frapper à la porte mais soki yo beti na porte après nene koya non mais il faut attendre celui qui est à l'intérieur le propriétaire de la maison doit dire entrez maintenant et s'il dit entrez c'est-à-dire au fond le kokota abi yo soko za koya na ndako na ngai tu vois papa Kimbangu na prison maintenant aza ko éduquer directeur à prison abi soko za koya na ndako na ngai il faut d'abord frapper à la kisi ne ka biso ba Kimbangu sto salak il faut frapper vous voyez comment il faut frapper il faut pas déranger à la kisi il faut faire gratter 3 fois lentement et puis il faut au tialito au yoka ngai nkolo ndako na loba entrer soko na lobi entrer comme ça vous pouvez ouvrir et soko nga na lobi entrer c'est-à-dire que je suis très occupé, j'ai autre chose à faire. Je ne suis pas à l'intérieur de ma maison. Mondele ataliti arobi na yonangai na nazali prisonnier na nazali mokonzi kolondaku. Alors les blancs atalika ka papa Kimbangu ti azogelai. Après ça, deuxième jour tango ye mondele aye asalika kandenge papa Kimbangu alobaki ndenge to sala quoi papa Kimbangu abi oui entrez ndela ti fongola porte fongola atali papa Kimbangu basololi ti asili akangi le susu akela dit il faut toujours faire ça soko au moningai na lobby entrer faut pas entrer allez. Deuxième fois, monsieur Kasombo Zalaki, Sokoye, aye à Kouani, a Yoki Papa Kimbangu à l'obit, a Yébika Papa Kimbangu à Keko Tambola, à Zako Salamoussala nae, et c'est comme cela que monsieur Kasombo a vendu un témoignage dans l'obit, Tata Kimbangu et Dieu. Et ba témoignage belé, te, ba to mingi, ba moni passe, et ba
presque la totalité ya bamindele nyonso bavandi na papa Kimbangu bango nyonso to bayebaki ke azali nzambe. Tokoki tokamati likambo ya commandant de Rossi, le juge a condamné à mort papa Kimbangu. Avant de mourir, le commandant de Rossi a sengaki bolembesi na papa Kisolokel. Alobi et si kanga nazali kokende moto akoyamba ngai tata Kimbangu me na mayenga na salaki ye, est-ce que akoyamba ngai akoki kolimbisa ngai? Alimbisa ngai. Papa Kisolokel pe abongisi alimbisi et yake na po ya yebi ke kuna yende moto akoyamba ngai. Donc le Belge batwana ba yebaki très très bien di kama tata Kimbangu mingi ba souffraki mingi o ba lakisaki foi na bango kondima na bango ouvertement ba souffraki baza bankol ma mususu lokwa Nicodème bombaki kaka na kati na motema ba témoignage wana. Pour terminer papa na série ba témoignage wana ya papa Kimbangu kamata histoire même il y a roi Baudouin a mataki na trône ya Belgique en 1951, la même année que papa Kimbangu quittait le monde, en 1951. Le roi, tant qu'on paye sa médaille, il y a grand officier de l'ordre de la couronne de Belgique, na papa Diangen, à Lobine Naritoy. Faites votre travail correctement, comme votre père. À Salaki Moussalanaï. Papa Diangen, papa Mfoumalong, à Lobine. Oh, Sa Majesté, tata nanga ya salaki mosala na ye malam. Ya oui, ton père a salaki mosala na ye malam. Alobi, et pour nani ne bokangaki. Oh, vous savez, vous salaki esclave, vous salaki baum. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Tata nabino a salaki mosala na malam. Yo sala mosala na yo malam. Moni reconnaissance ya roi na mosala oyo ya papa Kimbangu. Exactement comme le Seth il est grand. Tata ya Ramsès. Tata ya Ramsès a yebaki que Moïse n'est pas un traître. Mais le kola ya kangaki mon beko na tango wana a kotaki na makamaba Yuda et puis finalement Ramsès a jouaki décision batanga te comme na Moïse sur toute l'Égypte. Et puis na obélisque nyo surtout Égypte ba effacer. Plus question qu'autant à comment on a Moïse. Comment on a Moïse, il faut pas parce que c'est un traître. Mais avant de mourir, c'est il est grand à lobby boy, à lobby. Ngaïm, tu n'appelles ça qui mon bec au poba loba. Makamuna Moïse, c'était Moïse. Comment on a quoi kolobate. Mais avant de mourir, Ngamoko na longoli mon bec au Atangi comme on a Moïse 3 fois à Kofi. Pour y aller, que Moïse azalaki très traité, azalaki de la Kamouya Sol. Et la suite, il y a Ramsès, c'était Ramsès, tu as l'histoire. Pena ba Belge, la même chose, papa. Ba Belge, ba yebaki que Tata Kimbangu azali Sol. Yangwana ba pesaki reconnaissance l'église que mbangisa ba signaki yango avant indépendance ya mboka na biso po ba yebaki que bazali oyo ba kimbangiste ba sambelaka nzambe ya bomo ya solo penza yangwana ba liberaki po balingaki kokena na nyongo wana te avant indépendance ya mboka na biso ba liberaki d'abord dossier ya église kimbangiste. Papa oyebi pona yo sikaboy na zo sokisa na yo na témoignage ya yo. Témoignage ya yo c'est que tango ça la révision ya jugement ya papa Kimbangu. Tango ça là les Belges ont tremblé. Tango bango ba tremblé ba lobby jugement ya papa Kimbangu mais ça va ruiner la Belgique. Dommage, intérêt, toko fout à combien? 150 000 martyrs, 30 ans de prison. Vous savez que la Belgique avait tremblé, papa. Alors, maintenant, Bango baye komona et paye na yo, papa. La Belgique, n'est papa qui sur lequel a lobby, doit beaucoup. Mais Bango batalite balobi, yo pesi réponse à lobby. Beso toko senga dédommagement te.
to senga mbongo mpona jugement ya papa Kimbangu. Non, même pas $1 que vous avez demandé, papa. Et les kamwane kamwisi bango yangwana na Belgique bango nyonso tout bayebi ke Nzambe azali nanka pour mosala ya papa Kimbangu ezali mosala oyo biso pasi na ye ezali pasi ya mokili mobima, y compris les Belges, biso tokoki ko monaye pasi wana te tozwa mbongo. Soki bango bakoya kosala ba société ça va, mais pas l'argent. Ba mosusu pe bazalaki na mposa ya kozwa mbongo, mais yo boyaki kozwa mbongo. Yangwana likamo wana la Belgique bango nyonso to bakonzi, même si ils le disent pas dans ba discours on va yebi na nkamba bonzambe ezali kaka na likamo révision ya jugement ya papa Kimbangu. Et monada ki pe solo mokolo bazo pesa yo le copie ya jugement ya papa Kimbangu tango bazo pesa yo le 3 octobre 2011 na Mbanzangungu. Et puis kuna couronne salami na soleil de kamwana événement na monde bayebi que solo ezali na yo et solo pe ezali na nkamba. Ezalaki le 10 mai au journée handicapé en 1940. Le 10 mai en 1940 ezalaki mokolo l'Allemagne avait envahi la Belgique. Et mokolo wana papa Kimbangu plutôt gouverneur général Baye et Paya frère supérieur Baye le 10 mai 1940 c'est exact. Baye balobi bosenga ezalaki papa Kisolokele na papa Diangenda ba bengi bango na ba frère supérieur balobi vous avez appris la Belgique est envahie par l'Allemagne. Yangwana le gouverneur général aye alobi baye ko senga na bino bosenga na tata na bino Kimbangu mpo ete ako intervenir mboka na biso tokoka kozala libéré boyebi ke bino botanga ke pai na biso etc. Papa Diangue na koti sur le boko na poche abimisi chapelet ba botoli chapelet babi ezali kama chapelet te abime bino boye bisaka biso tout donc kama ba botoli chapelet ba lobi pas question chapelet bo benga tata na bino ndenge bino bo benga kay bo kanisi biso te bakate tango bino boko benga ye akoya bo solola na ye présenter lui requête oya biso ndenge biso to sengaki nde mokolo wana ndenge nzemo pe eye mamaka na kata lingomba kana wantu bekangwa nzambi kekangwa ko nzemo wana yango na ye mamaka motu akweko kangama me nzambe akangamaka te 100% motu et 100% nza ndenge yo ozali papa koyeba nzambe ezali esengo 100% moto et 100% nza. Lelo, la Belgique est devenue un royaume. Na roi na makamu na bango so la guerre est terminée. Omoni bunzambe ndenge yango ezalaka. E bango bayebi e bango nyonso tout elika na bango ezali pa na yo. J'avais participé bole misanga tata mokonzi bayebi saka makamu audience ya mokonzi te kaka ndenge wana. Na participé à une audience où ils allaient ambassadeur Union européenne, ambassadeur ya Union africaine, bayaki kotala yo en 2018. Na zalaki une audience wana ponga mtu na memaki. Nde mokolo wana olobaki na ambassadeur Union européenne benga roi aloba bakamu ya tata Kimbangu po azalaki na kati na bino boyebi alo bo sakola na kati na mokili mobimba makambo ya tata Kimbangu. Tango biso tozongi na katika na mukuse papa audience wana ba détail moya koloba yango te parce que yo sa mokonzi faut autorisation na yo. Tango biso tokenaki na toni monsieur Kombo Bosaningal ça va revenir. Tango na kena bureau na yenga ngana bi monsieur Brand. Est-ce que yo oso bengi roi pona koyebisa ye aloba makama tata Kimbangu? Abino après inauguration après les élections d'ailleurs ngana ko benga ye aya ko inaugurer musée etc. tout ça ngabino c'est une urgence tu l'as pas fait ezali malamoté papa na yebite ndenge na bonzameno ezalaka awumela quitté 2 semaines après il a été expulsé du pays
tala makambo oya tata Kimbangu ezali vraiment urgence makasi na ko kozwa temps mingete akoloba yango te tokolala ba belge ba yebi très bien mokili mobimba ba yebi très bien surtout ezala ba Suisse ezala ba belge ezala ba français ezala ba suédois mokili mobimba ba yebi que lobiko ezali na kata tata Kimbangu mingi ba souffre na tina na likambo oya tata Kimbangu. Même le sénégalais azalaki machiniste tango ya monaki likambo et salamaki na train avant papa Kimbangu aya yempe il a eu des problèmes. Ce machiniste il était sénégalais pour andi makiabi non tronga na sa komema moto andenge mususu. Et il n'y a pas que des Belges, il n'y a pas que des Français, banani, tout ça pour soulever le problème. Il y a des Sénégalais, il y a beaucoup de nationalités, battu belé na kati na mokili. Ba mon passe na tina na likamo tata Kimbangu po ba yeba ke te likamo ezali solo. Lelo zali ko tongisa mémorial ozali ko tongisa papa yangonde ezali étape moko monene décisive. Bana en Israël basalaki 40 ans tango ba komaki na 40 ans. Eh bien, Josué, parce que c'est là qui tourne, à Ngalisaki, mais bien comme à Kaspo, Basako, comme na terre promise. Mais Josué, les camoyal acte, il y a les bosses, ça là qui n'est mémorial. Pour Nanine, Basako, Kota, na terre promise. Et yon pende ko sali comme mabiso depuis 2018 na centenaire il y a papa qui sur lequel o yon misaki nze mon Jésus purifie-moi o lobaki po to la na kamaloba yon nzambe kaka na bilaka no na maloba na omoko o lobi bobonga ma to sa ko kota na mokili mo elaka te to ye ko koma tango to komi na étape oyo to tonga mémorial na ba oyo ezali na Josué chapitre 4 un suivant. Nde ezali komona nete to komi na étape oyo nkalisi lisusu mibeko makasi emonani eke tozali kobelema na kati na bilaka eloko ezali na biso kaka nini botos na nkombo na tata mwana tata molio mosantu tomoni mutu aza wana alobi na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup papa nengo lobi to ya kopesa ba témoignage na tina likambo tata Simon Kimbangu ezalaki avant 1921 ndenge bakoko bayebisaki biso tata Simon Kimbangu azalaki na muninga na ye koko di sweme abanaki kokende kuna na mpemba mbala ebele. Ezalaki na mois de juin papa Simon Kimbangu akende kotala moninga na ye na mpemba wana eza na beto mokikongo belo to bokela bia donc mboka liboso uti bunda boye mboka liboso bengi mpemba mibale so mpemba. Alors tango akena mboka na ye oya papa koko di sweme atuni moninga na ye aliki azomela masanga liboso kuna tango akeko tala bango wana papa koko di sweme azana ba camarade ne pe lisusu mbala moko atuni muninga na yabike ngayeyo baninga mususu bazokena mboka mususu na mpemba ka lisusu parce que ça trop partir bien avant mpemba potoli mala masanga a masanga ngo esili abite bo benga bango masanga za na kati ya mukikongo nghalu to bokila ya donc eza na kati kuna Kalebas. Voilà, merci beaucoup. Kalebas tanga bengi bango baye wana ibisi mo bezo masanga za na kati ya Kalebas wana kutu bato wana bakomo saka la papa Simon Kimbangu masangeza to tomelani ke bombos botal na kati masangeza na kati batala ba masanga na kati ba meli ba silisi kala mois de juin ka wana ibisi bango soki aussi komela masanga bokena nzeta safu kuna safu eza kuna bobuka bakomi ko seka papa Simon Kimbangu oyo mois de juin c'est dit oyo ba safu eza la raté biso awa abio bokende kotala kaka na ba ina tala kuna papa donc nsafu sisa to malomba basafu eti yindaka makasi safu wana ba wana olia ngoko bana na mois de juin ti mois de septembre bazolia ka safu wana et papa tant to kendaki na mpema 2015 ndeli solo ebeta maka na mukolo wana ya mibale tango bakangaka papa Simon Kimbangu bakomi na Mbanzangu biso na Mbanzangu 4 paroisses za kuna ya église catholique
ndenge bakoko bayebisa biso na 4 place wana eza makambo ya papa Simon Kimbangu elekela place wana na église Sainte Thérèse. Sainte Thérèse etongwama na 1934 oyo likambo na lobela esalema 1921 ta bakoma place wana papa Simon Kimbangu père catholique na kombo ya monsieur Van Putz ayaka na pigeon etomba lambo kibeni musupu da mfunu kibeni mais atela yango poison tango sikoyo amoni papa Simon Kimbangu ayebisi ye kino Kimbangu nalambelo pigeon oyo olia tata Simon Kimbangu atali pigeon alobi kino timo wako ko munkumbu ya mfumu Yesu Kristo don lingala pombo na nkombo ya nkolo Yesu pigeon oyo balamba eboti ba prime mbala moko mati likolo ekeye kaka esika wana kaka bamindele bayebisi na bandeko na soto mundu bazalaka wana ke mutu to kanga za misala mabe bapesaka fausse information papa Simon Kimbangu alobi te nga nazali mutu malamu ne pona ko big sabino mbala moko abimisaka mbongo tango abimisi mbongo apanzango wana mbongo wana ti lelo bakoko na biso bisu bazana ngo na kati ya mbongo wana badesina mutu mwindu aniati mundele ndeli kamode salemaka na 1921 na paroisse ya Sainte Thérèse wana papa mamuke nazalaki nango yango wana papa papa nga naza na kwa mwa témoignage o na kopesa nakanisi papa yo opesaka nga misala ya basite nyonso banda mbanza ngungu ti kamba basite oyo musala opesaka basite nyonso presque na tonga ngo mais eloko na kamwaka na boko kilumbu na place oyo azongiselaka moi na lali natala likolo efongwani bango misato bakiti kokita baza kokita kaka boy sikoyo nga sikoyo na bandi koganga banzambe bangwana baza kokita banzambe bangwana baza kokita mais tango bakomi esika wana makolo ekomaka na sete nayebi te papa soki likambo nini basalaka wana nayebi te ti ndenge baza kokita likolo ezalaki kaka kofongwana mbala moko natala bango wana bango misato babandi kozonga nga na bandi koloba nzambe Dieu merci bango wana babandi kozonga tango kaka bazongi lidusu wana ekangami pa nga alobi merci nzambe na ngai tipe tongo etani na bandi traçage ya musala wana papa siko papa eloko moko esalaka nga pasi misala wana presque basite nyonso misato na silisa mais vraiment papa couleur ekota te porte ekota te propriété ezalaka te nakanisi mbala liboso nayebisaka yo papa José apesaka bacouleur epai ya peintre moko ya musicien mais bacouleur wana emonanaka te ti sikoyo papa ezalaka kaka ndenge wana nde yango wana kamwa témoignage naye kopesa. Merci papa na biso makambo lobi oyo ezali ke biso bamindele na biso bato mwindu tozali na maboko ya tata molimo centre na ekeke ya mine eza bongo be bongo te soki totali ngai nasengaki mbongo te ponini nayebi te papa elebi tata Kimbangu akufi bakongo basengi nzoto likambo etamboli ti ekomi epai ya roi Baudouin kuna esukaki ndenge nini roi Baudouin ye ayebaki likambo ya tata Kimbangu très bien
alobi bopesa ye na kati na famille na ye akundama avec honneur, avec dignité et cérémonie wana yango wana apesaki autorisation ya inhumation ya papa Kimbangu ndenge zalaki ndenge Joseph akena kosenga nzoto nkolo Yesu nde apesaki pe autorisation na bakongo bakena kokunda nzoto ya papa Kimbangu, mais sous l'encadrement ya bango moko ba belge de bakena kiti bake kotia nzoto na ye. Et puis après ba surveiller pour na koyeba nene ko salema après yango na nde na yebi papa. Oui, parce que dans l'envie yango pamba te ba mosusu balingaki batumba yango. Mais roi Baudouin zui ba consignance avance bango batumba be batumba te bango balobi te batumba te bapesa kor na bakongo bakunda ndenge basengi boye be boye te boye papa ngotokena kozwa mbongo te papa biso toza na besoin ya mbongo te kasi tolanda o nzambe alingi esalama nano tosilisi te mais likambo ezosalanga biso pasi biso bato ya ntango oyo toza korespecte likambo ya tata Kimbangu te, toza korespecte likambo bapapa batiki te. Eske mapamboli kozala na biso soki toza respecte te ekozala te bon soki torespecte kasi toyebaki kati ya Lingomba makambo papa apesaka nzela na papa Asumbe réunion oyo esalamaka na Brazzaville ke na Lingomba bato mabe bakokota bazali be bazali te soki komi pre tolanda tozongela yango susu to comprendre ke oyo nyonso bazobebisa na Lingomba bayebani. Même dimanche tango nalobaki makambo oyo ezosalama na biso tozotambola ensemble na bacamarade, alors nayebi te mais soki ndenge nini bato baza kokumisa mete mate eza nécessaire sika wana tozoyebela ke mabe ekoti na Lingomba mpona nini maloba ndenge eza kolekana. Papa Chana maloba papa onkumbi ya tata mwana pia musantu mukumba nzambe apesi bisu ezali mukumba moko kosakana na yango te bamama batata ndenge tokozalaka ntango nyonso lokola makambo yango toza komona kango lokola eloko ya pamba. Tango tozalaki na Nkamba tozalaki kusuivre mwa makambo ebele maza kolekaka na poto mpona ntina mosusu te bango ebangisi bango nde likambo ezali kosalama awa na kati na Afrique pamba te bango nyonso tu ezala ba voyant ezala batu mosusu oyo minene basalaka likita kona na poto balobi ete tokamwe mingi ndenge nini tangu oyo tozala komona kama na biso baza kotambola lisusu ndenge mama azalaki kotambola te na tina nini sikasaka watu foto lokanzila toyiba mpona nini diminution na force na biso ye maloba na bango wana etamboli ya solo esali pasi na bato tomoni nde eloko ebibi kuna na kati na Afrique nzembo ya bajeteki
na wakinzembe ba dirigeant ya solo tozali riche mais tokomiyibaka te. Il faut toloka nzela ndenge nini bato oyo baye kopanza biso boye. Tatanki mutango akomi awa mokolo oyo alobi na biso ete mokonzi ya bato minene wana alandi bango ti na Braza. Bakomi awa na Congo basali mpe likita na bango me baza koloba makambo nini eloko nini mpenza bango bamoni ya mpasi biso tolobi na bato te kasi maloba maza kobima kaka moke moke oyo yango wana nde ezokisa bango puta esale bango mpasi. « 450 charlatans ou bien voyants ndenge bavandaki kona putu balobi ete likambo ezali tomoni ndenge basekusu toyeyena yango ntango oyo mosala biso eza kotambola lisusu te toloka nano likambo oyo baye kodécouvrir kona na Afrique likambo ebimi ekasi biso moko moye te. Yango na kopesa quelques minutes na tata Sumbe alongo na Braza po atepesa biso nano sango ya bato wana soko bolingi. Papa Sumbe yaka. Papa Sumbe azali wapi? Yaka nano kopesa biso sango ndenge yango ezali koleka na bato wana. Bango balobi nini? Likambo nini itungisi bango oyo esali mama Augustine? Ou bien oyo esali mama Mkenda? Ou bien esali mama Kapinga? Oye sali mutakwamadi ou bien mpeke peke. Na kombo na tata mwana pe Molimo Mosantu na yali kopesa kaka témoignage na makambo oyo papa auti koloba. C'est vrai banda lokola papa alongwaki na biso na nkamba awa topesaki message na kanesi le 28 mai. Et boyokaki contenance ya message oyo enseignement nini papa vandaki nango na nkamba pona kosara 5 mois. Et tokendeki na Brazzaville aussi topesaki ndenge moko lokola topesaki awa. Alors eko na makambo wana etambolaki eke na kati na mokili mobimba. Lokola ye moko auti koloba na permission na ye ba oyo balobi les géants du monde, donc les grands maîtres du monde. Ba talaki balobi silikui makas ezali kotambola pona ko empêcher développement na force na bango. Donc balobi le monde à l'inverse, donc mokili bongwani boyi bayali na perturbation moko makasi elingi koloba par exemple mwasi soko alambi nzungu tango yali kopela bamoni kaka nzungu yango moko esopani. Bayali koyeba te nzungu yango yali kosopana pona nini. Alors basali ba recherche na bango ndenge baye kokuta balobi eyali message euti na kati na église moko na kati na mokili na Afrika oyo bapesaki annonce na 1917. Alors yango le grand maître, excusez-moi lokola papa alobi grand maître ya ba ordre de société secrète, ba ordre de templiers, ba rosicruciens, ba frac maçonnerie na ba magicien. Donc grand maître na bango adjoaki lisusu nouvelle que papa azali na Angola. Journal moko na Angola elobaki leader suprême des églises, leader suprême des églises. Donc ebimaki na Luanda bato yango bakapte na makambo na bango lokola bakapitaka yango bamonaki ete il faut bokende ko renforcer ko dynamisation lisusu ya propagande na biso na kati na mokili na Afrika. Balobi toko transiter wapi ya azali na Angola ekokate na Zaire ekokate toleka na Congo nde bakombaki na Congo juste mokolo toyambaki papa awa grand maître le géant du monde akomaki na Brazzaville.
kuna na Brazzaville na ciné VOC et ali ciné monene oyo ba autorité basali la kabarenyo na bango donc asalaki rassemblement na batu na bango à peu près 7000 personnes. Donc 7000 personnes bakotaki na kat na ciné VOC pour na kojwa les nouvelles instructions ba directif. Première barobi réadynamisation de l'épanouissement de la rose croix en Afrique. Deuxième point, balobi, les nouvelles méthodes et principes de l'enseignement. Troisième, balobi, solidarité aux membres de l'ordre. Donc, nakat neango, ba pesi ba enseignement ba directif pour na combattre oyo message bayokaki na église kimbangiste. Église kimbangiste a pesaki message nini? Église Kimbangiste a lobby à dénoncer ou à dévoiler le secret de la déviation ou la falsification de la religion. Donc, Église Kimbangiste a proclamé libération et l'égalité de toutes les races ou les dernières tribus du monde. Donc, Église Kimbangiste a sali rappel aux 10 commandements Alliance de Sinaï. Alors, ork makamboana nde bango bayelaki ko bomba pona ko bomba mokili pour que mokili etambola te bato batikala bombu na kati na maboko na bango. Alors maintenant, église kimbangiste aye ko dénoncer. Alobi likambo yango polele etamboli. Njoka ndia wabiso trobaki na radio te, trobaki na journal te, mais bango basi akapite yango, bapanji yango, ba sensibiliser bato. Donc, bato bali sensibilité à peu près 7000 en akat na biso na Brazzaville na République populaire du Congo. Basaraki réunion yango une semaine. Alors, bakopesa bato ba possibilité. C'est-à-dire possibilité nini ezali mbongo par exemple. Bakopesa bato na bango mbongo mingi pour na ko étouffer la bonne marche ya message ya kimbangisme pour que bango toujours ba dominer pour te bato batikala ba esclave na bango bako sensibiliser basali na bango bako pesa bango mbongo bako leka de toutes les manières na église kimbangiste aussi bako kote na église kimbangiste na manière mususu likambo yango excusez ngai papa alobaka yango tango toyaki na soirée kuna ke ndenge alobi ke basili ko bongisa makambo pour na kokota na église kimbangiste na 3 positions ba mususu bako se convertir bako zala lokola ba pasteur tango yali pasteur akokende na nkamba akoyawa akokoma epai ya papa akoye aye ba force kimbangise e yali ndenge nini tango yaza kokota wana aliko transmettre ba information yango epai na bango kuna ke voilà force kimbangise utaka boye esale makaboye. Deuxième position bako zala na mbongo bakoleka na bakati na bato na biso ba homme d'affaires baoyo badwi ba défaillance na bakati na bas déclarer faillite na ba société na bango bakoya kopesa mbongo ou kopesa bango ba crédit pour que akota aye baba mouvement na dirigeant na jeteki ndenge nini bato wana bapesaka donc ya ali kopesa njoka nde ali mandaté na grande l'ordre de Rose Croix ou franc maçonnerie. Groupe mosusu bakokota na ba mouvement bakokota na ba mouvement na ba mama na ba nini bakokota kuna uniquement pour na koyeba force ya kimbangiste ezali ndenge nini pour na ko détruire yango parce que monde eyali susu ko bouger te eyali stationné etelemi alors batwana bali ko bouger susu te donc ba tenir réunion yango na Brazzaville ba clôturer yango lobby yango wana mouvement yango eyali à marche kuna et ali déjà même tokozwa ba délégation wa bakoya wa ba fidèle mais bali na mission. Alors nde na situation yango bakonjia kuna mususu pe ba yali ko tala balobi message ya kimbangisa to yali ko analyser balobi na biso mutu muindo po na nini asara kaelo kote na kimbangisa ba biso te mutu muindo asara kaelo kote po azali na mauvaise pratique azali na mauvaise héritage. Donc na héritage yango mutu muindo ali ko développer te atikali esclave ya muninga et ba mosusu batu ya mayele basali analyse ba monite message wana ali asolo pourquoi mutu muindo akina putu akeko sala classe kuna azongi atabiki ya pamba yuko sala te
mais ayali na mayele na moninga moko basalaki na ye. Mais c'est vrai, il y a un mauvais héritage. Donc, l'héritage, il faut développer moto muindu te. Donc, moto muindu a côté toujours esclave na moto mususu. Alors, ba mususu ba kamati par ba lobi non, biso to soutenir message kimbangiste. Parce que message kimbangiste et yali ko fungula biso miso mwa moke. Alors, yango na position yango ezali. Particulièrement pour nangai na ko pesa na biso nyonso et que tenir compte na makamutindo wana. Oyo toyali koyoka biso nyonso toyali awa bandeko na biso mingi bayekoli makambo ya mikanda nzambe ou bayekoli ba histoire de la religion. Tomoni histoire lokola islam oyo ba musulman, mais Mahomet bato oyo bayekoli théologie bayali awa to bakoyoka ngai Mahomet azali kaka mutu alobaki seulement alobaki maloba ye moko Mahomet alobi ngai nayoki nzambe alobi na ngai alobi koma boye akamati secrétaire na ye babengi ya Abubakar ye moto azaka koma maloba Mahomet azaka koloba sima Mahomet abimesi mokanda buku oyo babengi Coran. Mahomet tango abimesi buku wana alobi maloba oyo ngai nalobi moto akoki kotia yango tembete pamba te maloba oyo euti na likolo epai na nzambe oyo ngai nazaka koloba na bino eyali kopi moto akoki kolongola ata litoni moko na kati na message na euti koloba awa ezali te. Bato ya mayele bakoti na islam bango nde ba défendre doctrine wana bango balobi ya solo makambo yo Mahomet alobi eyali ya solo yango wana islam eyali une grande religion na mokili mobimba moto akoki ko détruire te soko tuni bango balobi kende na likolo kuna kende kotuna moto ya pesa ki message biso to yali na copie ya lettre bako corriger te bako corriger original biso to yali na copie ndenge lini yo ya ko corriger yango kende na likolo moto nani akokenda na likolo. Islam ayali religion moko toko yeba ata na histoire ya église oto yali lelo ba église chrétienne soko tomoni biso nyonso awa oto tangi mukana nzambe tradition ya église catholique romaine apostolique église catholique apostolique romaine ezali batu ba former code na bango bandimi que tondimi likambo yali boy bakomi batu ya mayele bapuye yango église catholique tikali boy moto akoti atembe na yango azali te pote batu ya mayele ba soutenir yango to ya komona lelo église protestante ndenge moko ezali batu moto oyo nani Martin Luther oyo mwane oyo adaki na église catholique alobi non makambo bino bokoloba awa yali malamu te yali lokuta ngai nake kosala makambo na ngai akomi batu ya mayele bakoti ba soutenir thèse yango église protestante ata moto moko te ya mayele akodétruire yango parce que batu ya mayele ba soutenir yango. Tomoni na les religions mosusu lokola hindouisme epai na bayende eyali ndenge moko balobi batu ya mayele ba soutenir ekei namoni likambo nini te biso tokoki ko soutenir te biso bakimbangiste eke tozali na nzambe na kati na biso ali kopesa biso message et biso toyali koyeba ngo mokili mombimba bato ya mayele makasi bavaillant basavant bango moko balobi ke non force na biso eyali détruire eyali complètement anéantir donc force yango eyali na kimbangisme baproclamer il faut bamandater bato mpo na kodétruire yango bon biso moko bakimbangiste eloko nini tokoki kosala soko toyali ya contradiction lokola grand père alobi awa apesi biso histoire ya bango nde basoutenaki église kimbangiste bazalaki na bato ya mayele te ndenge alobi awa me bayalaki bato kaka bango moko na moko me sikoyo bango basali makasi ekomi église au niveau ya mokili mobimba maintenant tokomi na baintellectuel na bato ya mayele na basavant kati na biso me eloko nini ekoki kopekisa biso pour que tosoutenir idéal et à la triompher wana eyali question mpona bato ya mayele na bato oyo bayali koyekola mingi mpona nini tokoki kosoutenir doctrine na biso te soko toyali ya contradiction biso moko ndenge nini tokolonga yango wana naponaki kotanga mwa mokanda moke oyo eskize ngai na kosala prédication te me eyali bobele mpona koaccentuer information oyo Marc 3 Malako 3 verset 22. Oui, Marc 3 verset 22. Bon, 24. Balobi boye.
soko bokonzi ekabwani na kati na yango penza ekoki kotelema te. Soko libota ekabwani na kati na yango penza libota yango ekoki kotelema te. Mpe soki satana asili kotelemelana mpe akabwani akoki kotelemana te, kasi suka na ye ebelemi. Mutu te akoki kokota na ndako na mutu makasi po na kobebisa biloko na ye bobele soko akangi mokolo na ndako na makasi na yango penza. Merci. Oyo makambo ezaki na 5 mois mpa ya papa awa na nkamba. Lelo oyo likambo bapesi biso. Tala ndenge tozotambusa yango. Soki tozotambola malamu, oyo nyonso batata balobaki tokomona yango. Mais soki tozotambola malamu te, ekozala biso kaka pasi na pasi. Kimpwanza kiampeve. Ezali boye? Eza boye papa. Indépendance ya nini? Ya molimo. Voilà. Yango be yango te. Yango papa. Eya be ya te. Eya. Me batu mabe bakoti na ba mouvement. Bakamara ya mabe bakoti. Tenge papa lobi. Bande noire wana. Kolongwa ndenge nini? Batata balobi bolingo mibeko misala. Tolona tobokola. Alors makambo tozosala eza programme tata nzambe abongisaki. Mingi boza koloba o papa alingi akufa na ye. Eske ngai alingi akufa? Tozolanda programme oyo batikelaki biso. Bongo be bongo te. Batata balobi ke tolona tobokola. Tozomona nete eloko pamba. Me makambo ezali wana. Po totali na kala baza koloba ke na église kimbangiste bato mayele bazali te. Soki toza na posa ya likambo na misala tosalaka na lingomba tokoki osenga bato mosusu bato wana bango tofutaka bango. Me lelo eza lisusu te. Ezali bongo bato mayele bakomi mingi na lingomba tozali mingi oyo bayekoli na niveau moko mpe ya makasi. Kozwa exemple révision ya procès le 2011 na ntango nkolo Yesu avocat azalaka na ntango atata Kimbangu bakangi avocat azalaki ntango basambisaki avocat azalaki te. Me na procès avocat bamonanaki be bamonanaki te. Bato libanda be bakimbangiste denge bapapa asumbe balobi bato mayele mingi tozo koluka likambo oyo toza nango mposa emonana bongo be bongo te ki na loposo mwindu na mundele biso nyonso tozotalelaka tata nzambe. Tomoni papa moko aza wana alati pembe pembe. Tolanda na témoignage na ye. Na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Merci papa. Ligambo epesi ngai pasi pe somo. Tango lobi na tango oyo toza kolinga ko comprendre vraiment yote. Yango etelemisi ngai place nazali. Tango na biso papa témoignage na ngina loba na kolobe belete pambate ezali molai banda na papa songi nzela na yoyo zali wana papa biso tuzali batu
bino bozali banzambe bokesene kozalaka bien que loba témoin ya mutu nzambe témoin ya nzambe mutu papa na kokende molai te likambo yango epesi ngai pasi mpe somo pamba te nabatelango ntango molai na banza bandeko na ngai baza kolanda ngai bandeko na ngai bakimangisa mobimba tata simoki mangoki angani avandi liboso na biso oyo biso toza kosakanela oyo biso toza komona kwa moninga mutu eyali moto likambo na bombaka yango malamu nde nalobela bino bandeko na ngai ya mokili mobimba papa ali mutu akosakana na ye te ngai natalaka ye na elongi te na 2008 na Payotte nakende kosolola na papa nalobi na papa mpona nini ngai soki nasali lisumu malamu na sibiri yango vraimen ya solo ke nasali lisumu papa ndenge avandi wana atali nga na elongi boye azongisi elongi na nsima misu na ye malongwe zolo malongwe munoko malongwe atikali eloko moko te na elongi na ye nalingaki naloba natikali ya kotelema eloko nyonso tu bamiso bazolo nyonso tu munoko elongwe ntango azongisi elongi boye azongisi nyonso ye wana vandi liboso na biso 2008 batata na bamama mpona ntango na biso ezali somo papa lobi na ngai ozokende na este nalobi na papa na okende este te oyo namona ekuna eleki makasi mingi nakutani na papa lisusu ozokende na este na bokuse tokei kokutana na Kinshasa na 2009 papa lobi na ngai ozokende est nga lobi papa nakokende est lisusu te papa wana tango wana papa Géry aza chef de centre papa lobi papa Géry kende kozwa mwasi na ye mwasi na nga aye papa lobi na ye mobali na boye kokende est yo lobi nini mwasi na nga lobi papa oyo lobi yango nde biso tokosala tokokende pa yo lobi ngai ba projet na ngai ezalaki nakende Lubumbashi nakende nga Afrique du Sud neke sala makambo na ngai batata na bamama ezali likambo akosakanela te na tata Molimo Santo avandi liboso na biso na bokuse tata Géry alobi na ngai ndeko na ngai kobanga eloko te nalelaka makasi ntango tokabwanaki papa ye na kamba ngai nazo prepare kokende na Goma bandeko na ngai nakomi na Goma bitumba ezalaki makasi wana ezali ayo na ngai merci toyoki merci beaucoup tata Molimo Santo ya mibale ezali boye te zela nano tozoteya nano bagene pesa na micro epai bota moto merci tata Molimo Molimo Santo Santo papa lati jaune yaka mardi okoya po tomoni papa mbenza mpe akoloba papa kende kovanda na makambo oyo balobi na biso tolo na tobokola kuna na biso tondimi kolanda tata Simon Kimbangu na makambo misato bolingo mibeko misala tolobi bato tangi mingi kasi papa abengaki basavant ya mokili mobima abengaka mpe babengaka te bayaka toyamba bango mutu na mutu alakisi oyo mosala asalaka papa na maloba na ye biso mpe basava bazali ebele bakobima kasi totosa na kati ya misala oyo afungolaki
na Lutendele, plateau de Bateke, Kunzulu, Ske Bele, Fungamaki. Et l'axike, à partir de Misalawana, Tokoyoko Mona Makamusus. Yango na lobby Kimpoanza Kiampeve. Toyebi yango to yebi yango te. Et l'axi nini, indépendance ya molimo. Et yabe yate. Ah, mais puis toujours qu'on déranger les ngomba. Tomoni ba camarade ya mabe, bate ya mabe, kamu mabe, ko critiquer, ko finga, ko loba boye. Ba classe totangi zanalikamo. Dimanche na zwaki exemple ya hier tozaki na ye. Ezala papa kurutu, papa mfumalongo alobi lelo kobima te. Même ba camarade na yo ba ye, ba bimisa yo kobima te. Ayoka ki andimaki kobima te. Mitango ba camarade ba ye, babondeli abimi kaka. Kuna kendaki accident. Yempe alobi bakata makorte, malamu na kufa kaka. E salaki pasi, pa ba papa bango misato. Po yaya zaki professeur na tango na Kimbantseki. Ma yeli makasi. Ba papa alobaki ke mwana na biso savant metala ba bebisi yake. Belelo yo bana mingi tolingi ko bebisa bango. Kati ya bana nyoso batangi ba yokomi mayele. Ba sava bazalite totika ko bebisa bato. Tondi makaka misalo ya pasi ba pesi biso ya kolona ko bokola pe yo botonga yelu selemi. Tokotonga be tokotonga te. Mweto yiba ba secret za nakati ezalite. Nzambe abongise likama munene. Kolo Yesu ata ofinge yo bwaki esoi. Azotala yo kwaka. Ata pesi esikot akotala kaka. Nyonso kosala. Tetaki mba ondenge moko bazongisi te. Pona nini kowelela biso tobonga. Na 48 kolo Yesu alobi na tataki mba tomoni ke okoki makambo nyonso toyokanaki ya lobi te toyokanaki na yo 30 ans na osala 30 ans 30 ans nde ekokaki na 51 bongo bia bongo te tango le 3 octobre ekoki a se préparer 30 ans na ekoki le 4 octobre abimi alors directeur ayezonga ya luite na uzonga lisusu te 30 ans nanga ekoki basalaki manso bakoki te yango nyonso tozokolanda makambo oyo tozokolobela eza ya mokili mobimba kobongo na biso ya mokili mobimba tokolesa mpe mokili mobimba biloko ata bazokoyelela ye ekosila te Nzambe asi atia libela ebotamaka kaka. Donc yango na tolobi ke RDC toza na devoir ya koyamba mokili mobimba tokani ya alors oyo totangi na Bible papa pasteur totangi dimanche c'est la prière on appelle ça qui papa il est déjà azawana papa Kabemba tozongela parce que dimanche tomonaki l'air nyonso ekendaki dimanche na tongo tolandaka tosambelaka l'après-midi nde tosalaka sinsani mpona misala ale papa Kabemba banda bongo papa elebi topesa ntango na papa Mbenza alesa biso merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na lotomo ya
tata molimo santu mokonzali bule mokonzali ngomba abi tozongela oyo tosalaki mokolo moyenga na lombango nyonso. Mokolo moyenga papa apesaki biso chapitre ya bakonzi ya liboso na chapitre 17 tobandaki na verset 7 ti tokendeki na verset 16 totangaki yango boye na kombo na tata na mwana mpe limo santu. 1 roi chapitre 17 tobandaki na verset 7 ti tokendeki na suka na chapitre na verset 16 tobalaki likambo ya Eliya epai ya mwasi oyo akufelaki mobali. Kasi sima ya mwa mikolo mai yango ekawokaki po mbula ezalaki konoka lisusu te na mboka. Bongo Yawe alobi na Eliya boye, simba nzela kende na ville ya Sarepta na mabele ya Sidon mpe vanda kuna. Napesi mitindo na mwasi moko akufela mobali apesaka yo biloko ya kolia. Eliya asimi nzela mpe akei na Sarepta. Tango akomi na esika bakotelaka na ville, amoni mwasi moko akufela mobali azali kolokota koni. Abengi ye mpe alobi na ye, mama soki olingi kende kozwila ngai mai na eluku na mela. Tango akei kokamatela ye yango, Eliya abengi ye lisusu mpe alobi na ye, mama soki olingi yela ngai mpe mwa ndambo ya lipa. Mwasi yango azongisi, nakati seleka na nkombo ya Yawe ya bomoi nzambe na yo, nazali na lipa te, natikali kaka na mwa ndambo ya farine na sani mpe na mwa ndambo ya mafuta na molangi. Na ye awa kolokota bakoni mpona kende kolamba biloko oyo etikali mpona ngai mpe mwana na ngai. Tango tokosilisa yango tokozela se liwa. Eliya alobi na ye, kobanga te, kende mpe sala ndenge olobi, kasi liboso salela ngai noki mwali pape yela ngai yango. Sima sala mpona yo na mwana na yo. Pamba te Yawe nzambe ya Israel alobi boye, farine ekosila te na sani, mafuta mpe ekosila te na molangi, ti mokolo Yawe akonokisa mbula. Mwasi yango akei mpe asali ndenge Eliya alobaki na ye. Mikolo mingi mwasi wana na mwana na ye na pe Eliya bazalaki na biloko ya kolia. Farine ezalaki kosila te na sani mpe mafuta ezalaki kosila te na molangi, ndenge Yawe alobaki na monoko ya Eliya. Na kombo na tata na mwana pe limo santu. Batata ba mama ndenge tata mokonzi bule apesaki chapitre tolobelaki yango, tolandaki mokolo na kati na ndako na Nzambe. Lokola lelo azongeli yango, elinko basoki ozali koyoka makelele na mai, elinko balibanga to nzete ezali esika wana. Tedi likambo ezali monene, mokonzi azali konsiste mpona ntina na nzala oyo ezalaki na ntango na kala. Likambo na nzala na kati na mokili ezali likambo ya sika te. Esenga na biso tosala kokeba mpo tolandela likambo malamu malamu. Na ntango na kala na kati na mokili ya Kanana nzala makasi ekotaki, yango ememaki Abraham na mama Sara bakotelaki na Egypte. Oyo akidi koloba te, no mama Sara soki batuni oloba ke ozali ndeko na ngai ya mwasi, ozali mwasi na ngai te. Malgré solo Sara azalaki mwasi na ndeko ya mwasi po bazalaki tata moko me moto azalaki da mama na ye. Nzala ekotaki lisusu toyebi ndoto ya Joseph ya Pharaon o Joseph alimbolaki masango ya kokonda na bangombe ya kokonda oyo bamelaki bangombe ya mafuta. Wana ezali elembo lakisaki ete nzala ekokota na mboka ndenge Joseph alimbolaki ndoto wana. Toyebi ke na kati na Israel nzala ekotaki, yango ememaki mama Naomi na papa Abimelech bakota na Moab place akede kokufela
na bana na ya mibali nde azwaki Ruth veuve Ruth nde ayaki na ye na Bethlehem. Donc likambo na nzala eza likambo ya kosakana na yango te. Yango wana mokolo tobaki te to bana kotaka na verset 1 même okiti ata na chapitre 6 obandi koya komata mpote oyeba kososola likambo ngo malamu ya solo tobaki te nzala to ba calamité oyo yaka na mokili ezali ne etumu nzamba apesaka soki botosi ya bitinda na ye to mibeko na ye ezali kotosama te nzambe alakisaka te ezali nzambe yango wana alakisaki na roi Akab ete ye nde azali nzambe Eliya nde azali mosali na ye yango wana nde alongwaki na ye alongwa na mboka wana akende kuna esika mama ya Sarapeta akopesa ye biloko kolia donc Dieu pourvoira yango na ndenge ya ndenge kobongisela biso likambo yango yango nde azotina biso to kokosala misala batata ba mama mwasi ya Sarapeta tango yokaki liloba mokonzi ya nganga nzambe Eliya ete solo nzambe alobi boye mama na wumelaki te tobaki on a verset 14 a wumelaki te apotaki mbang ake kosala parce que yoki te nzambe ne mutu alobi na ntina na botosi na ye oyo akendeki asalaki oyo asalaki azwaki pe eyano na yango parce que atosaki liloba oyo nzambe apesaki ye tango asalaki abangaki te asali mwa mafuta wana na mwa farine wana yango de baliaki sanza motoba kino mbula ezongaki konoka na kati na mokili donc nzambe alakisi te azali nzambe yango wana toza kosenga biso botosi ezala makasi epai na biso mpo na ntina na tata nzambe soki tokozala na botosi manso tozali koyoka te indépendance spirituelle tokozwa yango mais tolandi ndenge papa asi koloba awa eloko eza na biso ezali attachement tozali kokangama mingi na mabe tozali kozongela mingi ba héritage or que indépendance spirituelle ekowuta jamais na biloko wana indépendance spirituelle ekowuta na misala na orientation oyo azali kopesa pe na botosi ya bokoko na biso ezali ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu akosepela te ete biso tozali kokangama na batu oyo banyokolaki ye na misala na bango na bondeko te na misala na bango misala wana yango ekotisaki papa Simon Kimbangu na boloko esaleli wana yango anyokomelaki mbula tuku bisato mais biso tozali kokangama na misala wana soki tokobongona te bonkoko to koko na biso papa Simon Kimbangu akotikala kosepela na likambo na te do indépendance na biso ekozala passe biso moko totelemi na porte tozali kokanga tozali kokota te tozali kobima te yango wana mokonzi ya bule aye kopesa biso toli oyo azali kolobela likambo ya toli ya mabe apesaki biso Proverbe chapitre 19 verset 20. Proverbe chapitre 19 verset 20 alobi na biso boyi. Proverbe chapitre 19 verset 20 yoka batoli ndimaka bateya yo bongo okomona okokoma moto ya mayele yoka batoli ndimaka bateya yo bongo okokoma moto ya mayele batata ba mama mosala nyonso pote ebonga na kati na mokili esengeli ba conseiller bazala ebele pote bapesa conseil ya malamu. Proverbe chapitre 15 verset 22 ete ba makamu tozo ko échouer parce que toza kolanda batoli ya mabe yango nde tozali ko échouer na mosala oyo tata nzambe azali kopesa biso. Alors biso ba toza ko baso kopesa toli esengeli biso to profiter na toli oyo mutu aza kopesa yo po soki mutu alingi yo te akopesa yo toli te mais soki mutu apesi yo toli zedi mutu alingi yo esengeli o profiter na yango. Bankoko na biso balobaki te mai ekendeki nyoka po ezangaki mutu akopesa yango toli mais biso tozali na tata nzambe molimo santo avandi kati na biso azali kopesa biso toli.
esengeli biso profiter. Toli mbala mingi ezalaka tubela. Les bons conseils ont été parfois une bonne confession. Likambo yonga na sali, ku oyonga na zwa, makamunga na yokato na mona, tango naza kopesa yo toli, mbala mususu eza ya ngai moko. Mais yoko yeba ngana koloba teke ezaki ngai, da koloba non, na kendeki na mobembo boy na mona ki bodo, naza kopesa yo toli wana donc eza likamunga na mona. Soki oko yokela ngai te, ekopesa yo pasi na sima mikolo. Alors soki toli ezwami te, conséquence kaka ezalaka. Alors te biso to landa batoli yango baso kopesa biso pote mukolo mususu to loba teke soko na yebaki ba baka soko ezalaka ndeko ya mbele soko na yebaki mbele na sala ki boy mais tango kobi na soki na yebaki mbele na sali boye e komi déjà retard. Alors soto kota na retard te mpote to kokozwa pasi oyo ezali koya na sima menzoko so to sali malam to landi toli. Proverbe chapitre 12 verset 15. Soki toke kotala babi zoba akokanisaka ete bizali o yazali kosala maye yazali kosala ezali malam kasi mutu ya mayele na makanisi na ye alandaka toli o baza kopesa ye akoko mutu mayele akosala musala malam. Toli ezali parmi les 7 nani ya molimu donc makabu ya molimu toli pe ezali don ya wana mona mokonzi nyonso azalaka ba conseiller soki ezalaki musala toli ezalaka eloko pamba ne mokonzi tomonaka te cabinet du ministre conseil du ministre ezali na tina ya wana batata ba mama soki lelo conseil ezali kopesa mala biso ezali pote elongolaka biso ba doute elongolaka biso koyima yima. Proverbe chapitre 13 verset 10. Conseil batata ba mama ezali eloko mwa kitoko soki batoma yele batiaki psaume 1 liboso po bakako cha psaume 100 bakako cha psaume 90 mais bazui psaume 1 batie liboso pona nini batiaki psaume 1 liboso kuna balobi te sengo na mutu oyo akolanda kobila katoli batoma bete batiango liboso ya banzembo 150 epesaka biso likadisite pona nini batiaki yango liboso. Lelo tango tokokele lobi vanda nanu meka kotanga psaume 1 mobimba o mekola yango o yekola yango o senga nzamba pesa yo bososoli pona nini batiaki psaume 1 liboso. Alors toyebi ke na mokili biloko esaka mibale soki balobi esengo na oyo akoboya kolanda nzela mabe zeli na sekuna balobi mawa ezali na oyo akolanda kanzela mabe nkolo Yesu apesi biso kona ba béatitude. Les 8 béatitudes dans Matthieu chapitre 5 verset 3 tikuna na dinase esengo na peut-être motema komona nzambe esengo yoka donc esengo zeli na senango mpasi ezali. Alors soki tokolanda bongo te ekozana biso pasi batata ba mama papa mfoma mbanza za kolobora biso te bate ya mabe baleki mingi na kati na lingomba bate ya malamu bazali moke do ben filtrer bakotile biso mingi na kati na lingomba esenga na biso to sosola ka bango babi nzete ya mabe bayeba ngo benzete malamu bayeba ngo na mbuma bato mabe pe to koyeba bango na nini na misala na bango toli ya nani yo landaka jeteki ayemba ka te yo mondime yo kela kanani biso to ba kimangiste to za ba croyant to za na ba référence biso ko pengwa te biso ko bunga te et surtout que nzambe azali katra biso na ntongo lite na mpoko lite balembaka te. Alors esenga na biso solo toko kolanda toli na bango mpote toko ko bengana ba infiltrer baza katra biso moko de to fungulaka bango nzela na elobeli na biso na esaleli na biso. Satan azaka na nguya ko yeba makamunu seza na mwana na nzambe te mwana na nzambe ye moko nda fungulelaka ye porte yo zali na mayeli yo zali na tata ozali na maman menzela ozali kokota soki tata boyi pona nini kotika te yangwana tata mokonza bula za ko recommander biso to tanga kape livre ya masese tango nyonso soki to tanga livre ya proverbe tanga yango mikolo nyonso banditi suka okozwa mayele bele okoyeba ne ko bibatela po soki ozali kolanda tolite toli ezali mabomba mi o ezaka na lola epesa maka travers mutu
mpote yo biso tozwa kokemba mais soki tokosala bongo te batata bamama indépendance spirituelle biso mo tozobengana yango oyo nyonso tata azali kosala tokende noki tokoma kuna eza baraccourci mais biso tolingi tozwa kaka nzela molai ndenge papa alobi de biso aloti ndoto aza komata na mutuka mais moto ye na mbongo bato bazobima na mutuka bazokitana mabele mpo balokota mbongo mais mbongo bazolokota mais mbongo nde yango ekoti na kati na mutuka bozwi eza kati na biso molimo santo aza kati na biso indépendance spirituelle ezali na biso baninga nyonso baza kozela biso mais biso toza kokanga porte na kozongaka nsima na kokangama na makambo mabe yango ezopesa biso na bakamarade tala kamarade nini oza kotambola na ye baboyi bakamarade te parce que moto azanga bakamarade te mais il faut yeba comment camarade oyo aza kopela nde toba malala sans moko kaka bebisaka yango mais mpo na nini 99 wana ekoko bongola lilala moko oyo te mais lilala moko ya polisi 99 il faut to changer tolanda mai nzambe aza koloba na biso mpo te tokokosala tata bolibo santo na telebi wana na nkomo na tata na mwana mpe libo santo. Merci papa tolanda papa elebe bongo bokena kovanda na nkomo na tata mwana tata molio mosanto. Merci tata molio mosanto tobakisi na esika oyo pasteur Kabemba alobi na 2 Rois chapitre verset 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 2 papa ezalaki likambo mpasi po tozo na chapitre ya nzala mpasi ezalaka na kati na Israël bato bakomaki d'ailleurs koliana et puis Élisée alobi na roi alobi lobi biloko nyonso na zando ekokita talo mais oyo azalaki pene na roi ati tembe ndenge wana yo lobi biso ba congolais biso ba africain tozali kotosa lisusu makambo tata Kimbangu te c'est vrai toza kokotela yango doute mais tozwili yango exemple tata wana lobi tika moto na nzambe tika kokosa tika koloba makambo ya ndenge wana na roi ata maningisi nzambe afungoli maningisi ya likolo makambo oyo osali koloba eske ekosalema tika kokosa roi ndenge wana mais Élisa lobi na ye okomona yango mais tu ne mangeras pas tu verras cela mais tu ne mangeras pas et conséquence c'est que lobi miracle la tata nzambe salami effectivement parce que nzambe soka za koloba ayebi eloko nini ya kosala biso toza koyoka kaka indépendance spirituelle mais totosa parce que soko biso totosi ya ayebi nini ya kosala na tongo wana moto wana ba Élisée alobaki na ye amonaki ndenge bato bazali kowelela biloko ekiti talo sikaboye ye loko avanaki na porte banyati ye mpe akufi amonaki me aliaki te liloba na mosakoli mpe ekokisami ezali lolenge biso tozali na mokolo mwa lelo maye tata azali koloba na biso il faut toujours faire attention d'être en contradiction avec la parole de Dieu. Nzambe soki alobi alobi nzambe votele terre soki alobi na bino bo sale la bo wele la kaka ndenge ya alobi parce que soko yo titembe parce que doute yango nde ekotisaka ebomaka kondima na motu na kobanga na tembe na masumu yango wana nde ekomisaka motu par terre likambo na kolona mpe kobokola papa yango nde ezali likambo nzambe asalaki motu na mabele awa na nkamba ntango nzambe asali motu na mabele yango moto mwindo e biso nde bato mwindo tozali bato oyo il faut tozala modèle na agriculture parce que nzambe alobaki na moto apesaki mention très bien mayele ya moto ezalaki ya niveau ya très bien parfait mais alobi garde et cultive l'Éden. Donc likambo wana yango nde ezali na nkama biso toyaka ezali na makambo mibale kobatela à travers mabondeli oyo eza kopesa kimia na mokili mobimba et à travers misala et particulièrement kolona na kobokola nzala ezali koya papa
bandoto banzembo yango nde ezalaka bamessage mpe osoloba yango tata mokonzi ya bolo message mosusu na nzembo toyemaka yango pasi ezali koya ezali ya kozwa te bisengo bijali koya ezali ya kozanga te moninga sosola nzelo koleka eza message ke pasi ezali koya ezali ya kozwa te epe bisengo mpe ezali koya po pasi na bisengo eza koya nzela moko lelo biso tozali na agriculture oyo tata papa conseiller direct chargé à développement et économie oyo azali kotiela yango molende makasi parce que na agriculture oyo biso tozali kosala yango nde ekobimisa nini coopérative tolobaka dimanche to répéter yango ekobimisa biso coopérative agricole ekobimisela biso banque de crédit agricole baoyo nyonso to tozali kolona na kati na nzinga ya nkama pe bisika yango nde wana bazali na jeton bazali membre ya coopérative agricole bazali membre ya banque de crédit agricole na tango na nzala bango bakomona mpasi te parce que biloko na bango ezali kopesa na coopérative e bango mpe bazali kozwa biloko bazali kolia e baoyo bazali na ntembe baoyo bazali komona ngo lokola liseke ekosukela bango ndenge nini omoni papa nde likambo wana ezali likambo ya il faut prendre ça avec le plus grand sérieux et ezali urgence toza koloba ngo urgence mpo na nini papa na 2000 autres tozali nango na 2025 totanga yango mpe toza kolanda yango mpe na batelevizio bato mwindo babani komituna 140 ans après conférence de Berlin moto mwindo destin na ye ezali ndenge wapi na memaki yango te soko tangi première phrase ya acte ya conférence de Berlin balobi au nom de Dieu tout puissant 14 pays occidentaux bango basignaki yango au nom de Dieu tout puissant nzambe oyo basignaki bakabolaki Afrique biso tokomaki na pasi tata Kimbangu aye koloba lobi mondele pardon moto mwindo akokoma mondele akosala nini moto mwindo nzambe aye epai na biso maintenant ba-africain babani koluka nzambe na bango non seulement ça mais na 2027 awa dans 2 ans papa Kimbangu ye moko mpe aza kokokisa 140 ans année prochaine 105 ans depuis abanaki mosala na ye et soko tozongi yango na ebandeli nde elembo 105 ans babanaki kobondela nzambe kobenga ye na kombo na ye donc mokili mobimba bazali kotalela yo bazali kotalela biso awa na kati na Afrique papa bayebi yo mokili bayebi yo très très bien biso nde ezali na biso mawa ngana tango na lobaka papa Simon Kimbangu Kiangani est la dernière chance de l'homme noir bato mingi pe babani kopesa nga raison vous êtes la dernière chance de l'homme noir il faut totosa likambo nzela mosusu te soki totosi tokolia ndenge moto wana azala liloba Élysée soki ya tosaka mbele ya aliaki mais lokola ya tosaki tatiaki doute abondaki mais aliaki yango te ndenge pe biso tokomi na mokolo mwa lelo pasi ezali koya e bato mingi bazali kotia ndenge papa pasteur alobi baconseiller ya mabe oui mais nzembo pe epesi biso avertissement ekimelo ekozala te nguya na bino nakolongola mpo bozala lolenge yoko mayele pe ya mokili mekozala sepamba babiloko wana nyonso tu ndenge pe papa Suma alobaki babiloko wana nyonso tu ekozala pamba parce que nyonso tu ekolongolama indépendance spirituelle et après yondo zalaki kosalela yango yondo zalaki komema baconseiller wana bazalaki komema wana nzela mabe ekosuka ndenge nini
En tout cas, il est grand temps, papa, toyeba, tata molimo mon centre, toyeba yo. Toti katembe. Soki biso toko salela yo, toko tosa yo, toko lia, toko mela, et toko zwa indépendance spirituelle. Nzela mususu ezalité. Bobele nzela mokowa. Na komona tata mwana, tata molimo mon centre. Merci, tata nabiso, woken kovanda. Nazo senga dirigeant. Ceux qui bazali, au salamba en bokota, Kimpwanza Kiampeve. Nzembo wana eza message yaki. Pona musala otozo sala lelo. Epe tozo loba bien. Ba papa bazana programme munene pona biso na musala batikila kibiso. Pona nini ba papa baloba ki to sala makasi. Poto zongi la place na biso ya liboso. Pamba te di kamboana eza monene. Mais tozo comprendre te. Tina nini batiki na biso to tonga kaka Yerusalemi. Soki tozo kotonga Yerusalemi awa nenzambe akusilisa makambo nyonso ya kitoko pona biso to mipesi na musala na ye. Moni musala papa mbenza zo sala makasi ya bilanga. Batu baza kolia, batu baza komela. Pona nini soki oza na kolanda mateya ya tata nzambe. Soki bozolia esengo bie esengo te. Soki bozo sala musala tata nzambe na nzala mateya kokota na motema. Pona nini ekota te? Nzala. Ah bon? Alors yango wana foto sala to bongisa makambo ya kitoko. Oyo bamonani ata boza muke boyemba Kimpwanza Kiampeve. Indépendance ya Molimo. Ya bonzoto sito zoe yango banda kala. Me ya Molimo sikoyo. Bo bandaka botiela bango micro. Bivuku bitu sakidi eta
tunakwenda bivuku bitusakidie tata balongo betidila bimevolu famvika otatu wei tunakwenda waukinga na vingine mukulu muna ngolo zaku kwa mikwikizi bana luyambula mambika dipeve mukwiza keno 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 bivuku bitusakidie tata balongo betidila bimevolu famvika otatu kwei tunakwenda. Merci dirigeant. Maison na Kikongo mingi toyoki te. Nani? Na kombo na tata mwana pe tata molimo santu nzembo ezali na Kikongo batu kudidi elingi koloba basikoli biso biso batu mwindu batu kudidi beto bandombe beto bandombe ntama twatuka batu kudidi mokinanga twakelenge biso batu mwindu basikoli biso touti musika tozalaki na bowumbu kasi basikoli biso batu kudidi beto bandombe tama twatuka batu kudidi mukiwai twakelenge waunkitu na vingile waunkitu na vingile kimpwanza kya beto wauto na vingile ndenge touti koloba basikoli biso tozalaki bawumbu awa tozali kozela nini eloko tozali kozela ezali bonsomi ya biso yango nde tozali kozela bonsomi ya molimo ezali kimpwanza kya beto wautu na vingile kimpwanza kya mpeve kimpwanza kya mpeve masivi mena moneka awa tozali kozela bonsomi na biso bonsomi ya molimo mpo ete bikamwa emonana tata lungiseti nsilolo zako tata tozali kosenga ete okokisa bilaka na yo kadi
voko bito saki di tata bandlongo beti vi bandlongo beti di la poete ba malade ba mipepe ya mabe eleki biso bifolu fwam vita on sato kweitu na kwenda bana na yo ya baponami bazali kolela pasi eleki malade bitumba papa nde motuna ezali tozali kokende wapi na bapasi ya boy waunki tunavingile mukolo mona ngolo zako kwa minkwikizi esika wana question ezali waunki wetivingile mukulu muna ngolo zako kwa minkwikizi nde motuna ezali papa ozali kozela nini po te okitisa bokasi na yo epai ya biso bandimi tata lungiseti silolo zako yango wana tata kokisa nano bilaka na yo bana loyambola mambe kadi mpeve mokwiza kena tango biso tozali kotuna tata yo ozali kozongisela biso pe bana otika mabe pamba te molimo azali koya yango wana nde munene ya nzembo. Merci, tolandi pe toyoki bien tine ezali malgré masengene ya mabe ezali kasi tokolanda wana te bongo bie bongo te bongo ya devoir munene batikilaki biso ya botongi ya Yerusalemi lelo yo memorial ezokoluka misala esala kende esila noki pona nini pasi oyo bankoko bamonaki milimu na bango ezali awa na kati na Yerusalemi tobongisi esika oyo ezali ke pasi ya bankoko biso tosali mosala po ete pasi na bango lelo eza bisengo biso nyonso tozosala mosala ya ntintsani mpo na tongo ya Yerusalemi tolemba te tine ezali kolanda oyo bato baza koloba te landaka oyo programme ya nzambe ndenge ezali. Merci chorale de dirigeant bokende kovanda nga nasilisi wana napesi papa mbeza na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya koyoka mpe kolanda mayema lekaka na 5 mois. Manso papa ndenge olobeli yango bapapa balobelaka yango wana na 5 mois. Likambo ya liboso tokolobela